y a bien les lots, les réseaux sociaux. Pourquoi? Ce que vous fondez à ba parquet, pas ba jijo baza pembeni na biso. Quand nous sommes tous au quelque coupé ça un bongo à perpétuer à travailler dossier na défaveur na yo. Yango si comme moto ko ba na liberté. Nous faisons maintenant moto ko ki commenter ninga lingi et puis ko kanga été les réseaux sociaux. Et moi j'encourage ça, j'aime beaucoup ça. Bien aimé, so moni ngai et le monde on s'allait s'appeler sauter. Comme la ngai mobali na ngai yeyo c'est mon mari. Mon mari il m'a épousé depuis kokola na ngati lelo. Au moni le kwa mabe tant susuki ozala makoki au komelanga na privé te yaya comment ngokaka awa na réseaux sociaux eza mabete bon eza mabete za immaturité te non ah bon parce que la justice ya bato moi ba coterie kokozala bien aimé réseaux sociaux Zambe na boya olatike mo vandina bo santu ozinga mina bangelo bakoye mela kayo tongo pe popa Zambe na boya olatike mo vandina bo santu ozinga mina bangelo bakoye mela kayo tongo pe popa MDG TV, une chaîne Want pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika. Mondo kitoko mutako sauté pour okozongisa okilisima pour linga réseaux sociaux te non bibelobi tango nzambe akoya muso akozana bilanga muso akozala soki wapi akozwa moko akotikala. Qu'est-ce que je voulais dire par là? Bien aimé eloko moko ekoki osangisa monde entier sika moko eza réseaux sociaux. Tribunal ya bien lelo eza réseaux sociaux. Pourquoi? Soki okoki kofunda moto na ba parquet pa ba jijo baza pembeni na biso quand mosusu moto so okoki kopesa mbongo à perpétuer à travailler dossier na défaveur na yo. Yango si comme moto akoki ba na liberté nyonso ezo matena moto akoki commenter ninga lingi et puis okoki kanga été les réseaux sociaux. Et moi j'encourage ça, j'aime beaucoup ça. Bien aimé, so moni ngai et le monde on s'allait s'appeler sauter. Comme la ngai mobali na ngai yeyo c'est mon mari. Mon mari il m'a épousé depuis kokola na ngati lelo. Au moni le kwa mabe tant susuki ozala makoki au komelanga na privé te yaya comment ngokaka awa na réseaux sociaux eza mabete za immaturité te non parce que la justice ya bato moi ba coterie kokozala bien aimé réseaux sociaux ezali volonté ya nzambe na bandeli pour nous mettre tous eskamoko au moins le komo ya mabe pour na mboka o bakonzi o mutu osala bien te filmer exposer à mon réseaux sociaux pour na nzela eloko yo ko poster et koki osunga makambo ya avancer monde à réseaux sociaux Mbote ya ndiambe jeli mafuta sika ezali nga la grande dame avec un grand G kana cadre actualité nalaka bino émission ya femme tamar je crois bino mo botko yo kana matoi na bino marambo ebimi na mono yende bona biso je me suis posé la question mais attendez je rêve quoi bambazo bimisa zolo bazo pesa ngo et bon toza bato moto na moto na ebité personnellement nazozanga na maloba koloba et réseaux sociaux za mabete oui mais réseaux sociaux basala on n'importe comment te réseaux sociaux osala on n'importe comment te bref nyoka longa yemba mbeli na yo moko ezokisi ka conseil oye apesi ekomeli mais malheureusement attitude to pe réaction na ye ezozala vraiment compliqué et pourtant ye mo moto alobaki ke soki oyoki tomoni likambo mpo na ye to mpo na mobali na ye yaka beta yango filme yango koma yango bandeko tosala très attention na maloba ye bible ezoloba na biso la bible nous parle du pouvoir de la langue.
Je crois bino moko boyoki ndeko na biso très bien. Alors, pendant que je vous parle là, et que ezongi ministère à femme Tamar en danger. Nzambe asunga se ressaisir parce que na minute yonde na osola na bino boye ba réaction bino boye bi congolais congolais soka jona likambo et congolais ka o abetelo maboko lelo ye mto bambo mabanga lobi faut mona bato to baye ya na Hollandais société bref l'erreur est humaine quand de balobaka. Alors qu'est-ce qui se passe? Tolaleka to lamuki boye tomoni ba vidéo ba capture ba nini ba tuka ba réseaux sociaux ba kongola ba problématique ba bimisaka ba makambo. Batu moko ba yebi couple oyo et ndeko moko azaki en conversation avec une personne ya réseaux sociaux pour expliquer vie à couple. Parmi mambalobi moko mambalobi ezaki Tamar abengana balindeko na ye ya basi na ndako to pe baleki ne propre o bana revendre pa na ye. Pourquoi? Parce que mobile na bana so pe ko luka ba makango. Et à part yango balobi mobile Tamar azala ndumba, il est prophète hein, les messieurs que vous voyez. Mobile Tamar azala ndumba amela diamba. Ba pesi na kombo ya nganda bisika ke na komelela diamba. Amela pe cigarette. Et babimisi ba mateya ya Tamar oye moko ateyaka. Na mateya moko aloba ke asala confiance na mutu moko te na mokili oyo ya bato. Ni mobali na ye ni bano ya boti na miso ya bato. Et du coup bino boyebi bato ya mokili ndenge ezalaka bazwi yango et komi acharnement ya kosakana te. Et Moïse Matuta yemba alobi soki omati mingi na vie keba na vertige élévation yaka na bambonge et il y a même pas un mois na otopesa mobile ya femme Tamar message pour na mwasi na ye pendant il était en France et maman na lobaki ekokisami nzama ba ndenge bela interpellera bato bon est-il que ba sortie médiatique ebele andeko komaki non seulement oya oteya mais ba futilité certainement peut-être nzambe alingi ameka nanu kozongisa mokesima et mba Tom cache-toi personnellement la PC conseil na yabisi soit obima lobezaka po ateya parce que na minute on na osola bino boye ameka ko sala réplique ya ba mambo bakoloba na kombo na ye menga nazoka moye muto alobaki ke soki bayoki to bamoni likambo baya koloba awa siko baye koloba mais réaction na ezo za vraiment mabe ay ko modire bato alors na minute yo e indele ba paen nyonso bino boyebi ba congolais numéro 1 mama Congo asias bandi ba live na kombo ya femme Tamar ya kosakana te donc bato yo boyebi ke femme Tamar apambola bino na banzembo na ye bato boyebi ke mateya ya femme Tamar epambola bino na osenga bino ka bobondela pona ndeko nzamba mpesa ye maîtrise parce que ezala facilité il faut se maîtriser et il faut vraiment se maîtriser et eza facilité et surtout na ngambo mobile na ye ba mambo zolo ba oyo ngana confirmer te mais est-il que ce mambo solo et ko bomele ministère ah oui parce que bino webi congolais les gens sont déterminés et prêts et oya ko balancer babilo misusu ya malamu penza te na réseaux sociaux et élévation ya na bambonge c'est vrai parmi bandeko oyo na ya loyembo lelo batombwami oyo azo faire partie aza na concert mo fala ebeta sous na France na janvier a outi tourner na ye na Schengen a outi France il y a plus ou moins ce qui un mois ce qui 2 mois passé na janvier fala azonga susu et babilo wana nyonso croyez moi bato bele ba osepela na ngote et y a pas ces que même sa famille est derrière tout ça parce que bato babimisi ba secret ya ba mamuki abengana bandeko et autres bande one ba na kati bino boyebi la Bible dit l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Personnellement nazo ko soutenir ye
état master nzamba pesa ye maîtrise ayeba ko se ressaisir et surtout avant d'année parce que la Bible dit gardez silence et moi je combattrai. La Bible dit la vengeance et la rétribution appartient à l'Éternel. Tant on lobe on réagir par rapport à ba dire ya bato et surtout que bato ango oyo bazoko attaquer ce sont des païens. En tout cas au simba touche. Au simba maman na touche. Et on a le barnabino a ke koyeba neza ngambo. Ba Kofi ba Fali et autres. Boyoka ne ba finga bango quand c'est ça la bango pas cité. Est-ce que mon abon ba ya ko réagir? Non. Pour nini grandeur muto ezoko exiger. So comme grand to so ngoza la grand. Il faut yeba comment ko apaiser to pe comment ko maîtriser hein, ko gérer voilà. Ba ma mususu okokutana nango neti babilo balolenga boye pourquoi parce que ça babiloko esilisaka bato bangala na ndenga kosakana te et en même temps nayoki mawa mazangi ne maîtrise mais naza sire certain ba conseil azwi na réseaux sociaux certainement aobima su te aloba nzamba batela ye mais lo ekobikisa ye ezaka attitude na ye nzamba sunga ye et boyebi ce que j'aime avec le Seigneur il y a de ces choses là oyo et qu'on paraître mabe ya na miso bato mais c'est Dieu qui l'a permis. Pourquoi? Ta mususu ya mabe makasi koleka na lingere zala et comme la moto. Mais nzamba permettre moi tempête to mo pepe mo ba muke pona nini kapo moto ay ba ozo ba disposition ya malamu parce que bato nyonso bazolo bakaki ah vraiment comment ibilobela mingi na mambo ezanga tina ba fertilité ko yolo ba mambo misusu tel que boye. Ah, avant nanu ni bref, aza moto anyamate. Les Français disent il y a que des imbéciles qui ne changent pas. Et tant qu'humain, n'a sire certain, on va passer à l'examen de conscience. Et du coup, à quoi ba nini kosa la te. Sinon, Nzambe a assisté, ils ont facilité, hein, ils ont facilité. Et je suis très fatigué. Je crois peut-être mission à lobby par rapport à la réplique ya femme Tamar na réaction à bato. Ce que babiloko wana nde mabe makasi. Mais nasira moi na Nzambe car ndenge ke ya liboso eke bongo nasira kosango souté parce que déjà bakomi ko traiter des sorcières, des païennes et mokili oyo ya Nzambe. Oh God help Nzambe sunga biso. On a comprendre devant ce problème, chose à la maîtrise de ça n'importe quoi. Mais ça n'importe quoi. Et surtout que tant on doit avoir conseillé, c'est vraiment compliqué. Ma bien habituée généralement, tu as karaté, hein. Surtout si on comme déjà au bandamoi au mata. Hein, au star. Il m'a pas battu c'est la star. Bon Orlando, bon hein, au komi penza qui hein. Lelo akombe oya poto azongi okomiti et du coup oyokate hein et oyokate et vraiment nzamba sungaye et na minute ke zongi quand mo alobaki ke réseaux sociaux pour na réseaux sociaux ezali tribunal je sais pas pourquoi il a dit Babilo Boye. C'est vrai réseaux sociaux na bandenge moko boye eza na côté na positif mais réseaux sociaux eza eloko tokosala onde bato nyonso bakosalela te ya alobi ke mpo na ye réseaux sociaux azovalide yango eleki tribunal ya mokili parce que ya mokili oyo bakocorrompre likambo motu bon kote wana kosi na ye te et puis soki diku boyoki likambo to bomoni mabe moko bofilme to boloba ngo na réseaux sociaux sikoyo nga na kamwe baye koloba ya ye to pe ya mobile na ye et comment tomboki abandi ko réagir négativement mais bon toi ka bato biso nyonso voilà réseaux sociaux que Dieu nous aide courage femme Tamar nyonso makambo bakino baloba c'est la vie homme taliboso te mama muso ekoma ezaka po pesa biso mayele ou acquérir peu maturité, sagesse, intelligence et puis voilà. Bandeko balobi mais on la croyait sage mais oyo nini boy. Mokila onka boy bandeko nanga yango moni et to bana biso ovanda nia des fois.
Vanda no Kaniel, omoni pe likambo yoki pe obetino pe kara. Ah oui, hein, esunga rakut makasi koleka. Ke oyeka omoni to yoki o réagir. Esopara pe makasi. En tout cas, courage, la femme Tamar. Et ce qui est vrai, Moussala Zosala, diable au sepelate, hein. Surtout Batouana TikTok Baebi. Elle réunit les gens toutes les semaines. Bah week-end surtout Kolobate, bah 5 sabatonnage sur jardin botanique, hein. Bah tout plein, azotea, bah bazo témoigner, bah bazo lela, bah azo sambelana batu. Et tout ça, ça t'en a au sepelate, hein. Et tu ebi que vie à moto. Naloba anabino awa. Et vandi na réputation. Rien que réputation, il faut mon ministère, net blague. Donc, il y a facilité. Et du coup, ça t'en a qui au simba, tu peux au bêta, ici, comme au oyo. Mais ce qui est vrai, so nzamba anae, peu importe ce qui est arrivé, nzamba ebi comment ko restaurer. Et a obongisa nae o nyonso oyo to moni oyo ekebo ezongi boye. Nzamba ebi comment est-ce que a ko gérer yango. Mais ceux qui kezaka ba succès oyo bato mabango mo bazo luka to bazo zwana ba ndenge na bango et ça signe bien te aya risque ça que ka ndenge ko kite bandi boye ti to yoka ke no ali soni ba betango soute mais on souhaite pas cela et nous croyons en son ministère et voilà que Dieu nous aide. Côté musuna moni na bosani elo moko mais c'est important hein. Namoni mutu mo bato mo bakomi mutu mo akomi ba misu ba confirmer ba lobi azalaki ne oyemba azalaki na ebie bandaka ba uti ko pakole mafuta kuna komi pasteur bande oli sare akomi pasteur bon eloko wana tikenga eloko wana tikenga nangana loba mo moke seri yango récemment na uta ko lobela likambo ngo awa tana salaki émission 2 jours passés aya ba frère na ba sœur na biso ba yembaka o lelo ba koma bato pétage. Bon, constatez, bah, sur ba pasteur, hein, ba prophète et autres. Si vous avez sali constat, na ba chantre gospel, nyon sur ba prophète na ba pasteur. Bon, comparer, tant ba banda kaka koyemba ya pamba. Bande ko bo comparer. Tant ba zalaki koyembela nzambe. Lorsque ba toms, bana ko bercer biso na banzembo na bango. Comme même biso na présence en Nzambe na banzembo na bango na toyebi banzembo bayemba na ba album basala ba Henri Papa ba Mike Kalamba et autres comparer bango lelo constat les années montée to descente constat les années changement en fait eza passé c'est vrai. Moyemba ko zape na ministère. Katinaye déjà koyemba ezala ministère pour ceux qui ne savent pas. Loyembo wana ezala ministère, eza ministère a mukete. Ndenge mingi ba okanisa ngo yango, tango ayembi amoni ke non natika koyemba na ko ma prophète to pasteur. Déjà muto azoyemba azokumisa Nzambe en même temps. Azoteya to pazo lendisa batu. Nzambe otire na gloire na adoration. Et en même temps, batou, bazozo un message. Et un ministère au Sarana, on est un ministère à Moukete. Mais du coup, batou, balongo, adorateur, topé, chantre, komi, pasteur, na prophète. C'est quoi le problème est wapi? Le problème est c'est basé wapi. C'est vrai, na lobite que mouto a yembaga, a koko ma pasteur te. Mais mingo biso to monde dans la communauté na biso. Généralement, ebele ba bengami na bangote. Preuve. Pour comparer époque où on a yemba ou comme ba pasteur ou ba prophète pour constater que et changement en mal ma békoti. Pourquoi au moins ceux qui ba tieyo mafuta au comme prophète docteur pasteur tout ce que vous voulez et que oza na appel wanate mafuto ba sopelio et ko bon wana onction ya égarement. Et lorsqu'on s'égare, c'est fini. Au souka na lubuako. Na ebite.
mafuta ba tuko chandeko un mois passé comme pasteur ya mutu mele ba malheur oyo abenga maki ayembela kanzambe to aza penza na ministère ya parole wana ezaka motuna. Bon, personnellement ndenge na landelaka ye c'est une prédicatrice. Mais est-ce que eza ministère parce que on peut prêcher, on peut exhorter sans toutefois avoir le ministère. Eza kaka grâce au nzambacha mais eza ministère te to eza penza ministère. Mais quand on a autour de bino awa mais au moment où ça peut-être nza mémoire permettra pour na réseau songolo pakala. Donc to c'est la lobby to peut to la tango tant ezala meilleur juge ne to comprendre peut to yeba ki ate ezala ka nzamba nga redresser to bazong sa mosali na ye to pe ezaki penza kaka mi PPA et ou encore égarément yango ya solo kande to uti koloba. Que Dieu nous aide. Cher centre de l'Éternel koyemba ezala ka ministère ezala ministère à mokete boa mikolo bo comprendre lelo lo yenge komi tona mambo nzambe ba mai kalamba ba suki wapi. Henri papa récemment zotomboka bana na ye bazo yoka ete na loba bolingi te na sala bolingi te siko finalement. Mais si tu n'as pas l'appel so za na appel ya leadership te ba yoka ote, c'est là où le bas blesse. Que Dieu nous aide. Abonnez-vous massivement si MDG TV Mafuta Sika. Moi c'est la grande dame, tout le monde aime la ciment des bonnes choses, merci. Au revoir, bye. Zambe na boya, olatike mo vanzina bo santu. Ozinga mina bangelo, bakoye mela kayo tongo pe popa. Zambe na boya, olatike mo vanzina bo santu. Ozinga mina bangelo, bakoye mela kayo tongo pe popa. MDG TV, une chaîne Wint pour la cause de Christ. Mafuta ya Sika, Mafuta ya Sika, Mafuta ya Sika.